Merci na bande konyo so balandi KMB News mwana mongo semia ba mongo kande tolobaka yo na TV kande tolobaka na zongeli ka bino nde bolobaki na likanisi toujours mwana mboka Jimmy Mukende honorable Jimmy Mukende Chimanga asalanga na bino toujours libale ezali na okai boleli leli o bozole la rame consort na lobby bolobi boko s'abonner kaka parce que ça chaîne na bino bopona pona kolanda ngai toujours ngai yo bobenga kinga semaine l'équipe bolobi tozoka ote mardi ndenge makelele wana ezalaki nde bokondana ki comportement ya bana na biso ya Tchangu na idée premier citoyen ya ville Gentiningo Bilambaka asalaki boyokaki soki déclaration ya lobaki bolobaki pe bokondana ki likanisi ya mona mboka Sylviano Kasongo ki koloba eza de loi mais eza ba mesure na lingina zongisa retirer lo kone eza loi te loi eza eloko nyonso ba botakango na constitution ba tiango na mibeko na kasa ya mikanda ezali ba mesure mikano soki gouvernement vandi amoni likambo eza biete ba kozwa mikano ba mesure nini o ba ko protéger population to ko sécuriser population nde bolobaki penza ki bo sepela ete ki commandement ville loba eza mobeko eza loi te mais ezali ba mesure ndenge na lobi na bino ba comprendre eza ba mesure erreur humaine donc on alina lo baboye bo sepela kite bana Tchangu ba ebisinga na kenda ikuna ba lobi mopanzi sango to ko simba meto yo kaka mingi mais dossier ezali boye soki na sima maloba chef de l'état premier citoyen ko kali lisusu koloba te parce que chef de l'état si apesa ki mikano kota za yo apesika bandeko bazana makama ebelende bozoka bitumba partout bozoka mona mboka zaka kuna atikali kokima libota wana te première fois banda institution démocratique et salami banda kondo papa na biso Monsieur Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila lekaki awa bomoni ki premier président bitumbeza na est akende kovanda kuna bozoyoka ba levement ba tuerie zali bazo bomakaka mais avandika kuna zoluka solution kimieko ta Fachi Beton incarné à papa ils ont montré que Fachi 2025 ane na lobby émission nanga Fachi 2025 na lobaki boluka ndenge nini ya boye ba Fachi 2025 eza vision nanga na lobay bokoma bandeko bakomaki na moni bandeko huissier de justice maître Mokoma maître Martin Mokoma na maître Richard Kanda batuninga pourquoi balobi olobi Fachi 2025 boza ebele na koloba maman na biso maman na biso Mianda maman Mianda bolobi pourquoi ndeni maître Mianda bolobi pourquoi na lobi Fachi 2025 ba maître obazana huissier de justice boza ebele Célestin daye bolobi ki boza ebele botuninga Fachi 2025 na obeza philosophie na repesa bino réponse à Fachi 2025 boza ebele na koloba boza ebele ingénieur Emmanuel Umba boza ebele na président Francis Ekonzi na lobi Fachi 2025 pona nini prophétie ya papa Simon Kimbangu ngone kokisami troisième président botuna ngana ba émission prochaine na repesa bino réponse mercredi prophétie ya papa Simon Kimbangu lo ba troisième président yewana akende na biso pona kotalisa biso lumière ya mboka toko kangola mboka au Congo démocratique mona Fachi Beton soki na lobi troisième gouvernement ezali institution démocratique Mobutu azora pouvoir na coup d'état Monsieur Laurent Désiré sala gouvernement te ezalaki gouvernement Kasavubu gouvernement ya Joseph Kabila et institution eza démocratique na ya Fachi Beton troisième président yewana Fachi Beton nde na pesa bino ndoto ndeko moko alotakao alobaka amoni tozako kenda sana Don Bosco na bosana ete na ba donner na e aloti ndoto biso so ba congolais to na libulu kozinda ba moni Fachi akale apesi nzoto na ebo epeto suki libulu anezaki mulai tozomona makambo ezoleka eloko na bande mission lelo esaboye wana ezaki introduction ya correspecter mokonzi mboka na kolobelango na condamner bande kwa Tchangu que ça soit premier citoyen ville Gentiningo Bilobo bisinga ki aza contre pouvoir à chef de l'état nga na lobby selo ba dur na bino nga na za na prévité ba lobby likamonyo so Fachi zo sala ya zo contredire pona ko luka flamme moko sala make compta chef de l'état manul mais peuple bino mo bolobi na nga boza na conscience soki boye bien ngo keza bongo inutile à considérer makambo mosusu ezoleka na ville capitale obenda ba flamme na kondana ki comportement bana Tchangu bobenga kinga na zaki wana na badara na zaki na kingasana na suka na quartier 3 wana na kendaki pe koma esika commandant Gilles Mabele aso kamba na bibwa esika commandant Raoul Azali boyokaki na ebisaki bino bana Fachi Beton na esika Cardet Echu azali wana na Dream na ebisaki bino nde to solaki na bino ke soki
Chantiningo Bilambaka premier citoyen à ville à lobby et ça chef de l'état des engagés kaka yemoko mais banzembo yemba maki boye bibino moko za ba bêtise parce que to za la considérer na communauté internationale te na communauté baza pe na banongi na bango baza na ba bureau de na bango mindelo ba bilingala awa baza na ba expatrié ba bilingala ba ekoli que ça soit libanais ba chinois to respecter mokonzamboka président Félix Azali président de l'Union africaine tango tozolinga to suyer yeboye et puis bana changu to solola ki na bino bien bolobe za équipe ya bato ndambo ne baza ko yemba banzembo wana mabe bato baza soki ya incident soki ya accident soki ya nini parti wana mais na comprendre ki bino na za contre parti politique mokote mais soki boli ko sala étouffement bongo tango yo ko zo pouvoir so za na posa pouvoir nzamba opesa ote parce que za contraction ya moninga nzamba tala motema na kondana ki bana changu to solola na bino mais na lobby désormais ba idée ndengo wana tous à respecter Bakonzamboka. Président Félix Azali président au soki botali meme na conscience na ebotala ba oyo azo sala na Goma. Est-ce que ba émission eza na papier et puis botala ba révélation na lande loko moko alobaki makambo biso na Goma, makambo biso na ba Rwandais pardon. Biso na ba Rwandais tozali ba cousin na ba Ougandais ba Burundais. Sénégal arrangé tala diplomatie ndengo wana Sénégal arrangé maïse sopani balukaka mai mosu balambela biloko to mafuta sopani basomba mafuta oyo le katobo sana ba Rwandais pe ba Congolais bazakuna na Rwanda bavanda pe na bango kimia ba Rwandais pe bazotongao so botie tembe na olaksabino mezali bokabwani ya bamboka mosusu bapaya bazotia biso na confusion makasi mais na sepena maluba chef de l'état azana mawa ya kolobake akoki koyoka posa ya guerre sila na este mais biso bande kone ba Congolais to sunga ya sana poussa biloko anesi la boki bino mo ba fictif na armée na lobi yango nanko parce que toki na ba information to ça na ba réseaux sociaux fictif na armée ko sakana te na lobaki chef de l'état changer tête ya armée wana na ba changer armée wana musala ya armée ngape na oki ko ma soda lobi na supe ba pété wana ba changer nano il faut quand même réformer ça là partout il suffit ba ça la même remaniement na armée ba ça parce que magouye wana botala fictif toza na ngobiso nyonso ikamba Kongo ezali so bomba te a changer armée wana na condamné pe bandeko na biso ya IDPS muke parce que soki bandeko bazoleka na banzembo na bango base wana na biso ya IDPS ezali te pona ko attaquer ko pesa bato abolole ndenge wana to baza ko yemba bashege to baso ba ko pesa bango valeur ya ko saka ba affrontement na bango désormais biloko ndenge wana za bien te parce que ba ko loba base na biso IDPS nde esala ki crime moko so lingo za la combattre makambo eza na mboko ezomona na makambo eza réel makambo eza visible eza te bo banda ko sala ka ba soulèvement moko soulèvement eza na impact te eza na sujet te hein donc tout respecter quand même parti IDPS papa Etienne Tshisekedi atikela biso litwana alobate to sala yauli na makambo ezanga tina to sala yauli na makambo lipemati tozomona bato bazoyiba mbongo ndenge na lina lobali solo siko na hôtel de ville na ngambo mukolo mardi événement ne koyaka na tongo ya mercredi ba policier na ngambo hôtel de ville bato so bazaki on to sona kina ba ono ba na ya na caméra ya revenzaka pona ko lakisi image ba policier na teni bazotina ba chauffeur batia hausse de prix 1000 francs kitamo magasin ngana ba policier na ba bureau de wana to potana ki ba konzi à la police il faut basa la recyclage moto ya sali musala wana te des gardes civils au ki ko sa police te na ebi ba policier wana soki bato ya ner basa malamu pona Congo so bato ya bureau de basa malamu PD colonel na biso ya service ya présidence de la République mais kana no kotala na hôtel de ville wana hausse de prix wana ndeko Cheribet tinda ba enquêteur ba okanga mutu na mutu kamanda ya 100 000 na 17h-18h mbongo nezokota na kesi ya l'état te bo restaurer système moko o esengeli ke bokangi mutu kelali ake na banque afuti mbongo ya l'état kesi ya l'état eza na posa ya misolo ya l'état bozoko sango na mabenga 30 agents wana bana mike basana bango kutu atana nini commission d'affectation te basana ordre de mission te ba osala musala na désordre ba service soki 5 200 000 ekoti bakaboli bino bozu 50 000 batine ministère bon ezokota na ministère l'état te papa Cheribet okende za grand frère nanga to sala litebele na ba mama bazaiba ville capitale eza salité ya kosakana te na landa ikulutu na mokia ville capitale ekufi bosoto ya kosakana te pe na elanga moment to sala salongo yango na elanga mais tozozela nini nalobaki likambo OVD soki ba déboucher ba terrasse pourquoi bazotika salité wana pourquoi pas ba déboucher bazui kaka na ba cantonné on ezalaka voirie kala
un salon eza voirie bosali na ba brouette batiango na mutu keke bakia ko boka bisiko ezali marquage non bozo rendre biso service te ba konzamboka oyo nazoloba na bino eza malamu te lelo bandeko bazotunanga bazobenga bino ba excellence ya nini ba excès des ailes bandeko basenga kinga bandeko na biso ba excès des ailes ba ministre to benga ba excellence to lito senga mukana mo pétition ko salama ndebo utaka ba bureau na bino so komi 17h ou bien 16h bozozonga bandako est-ce que ezaka kana institution pesa bino privilège ou bien loi ya constitution lobi ke bosonga kana ba panique na kitambo wana na sosimati botala désordre ndenge ezali ba ministre ba excès des ailes boleki 5 6 bolinga pema campagne bolinga soki cité verte bolinga ka ba place ya bien mo fleury wana na sosimati embouteillage au sakana te po makitambo magasin os de peso sala mapona biloko wana bazo senga na mokonzi mboka tanga kozonga to sala mukanda to déposer na présidence wana ngape na senga audience pas chef de l'état to ebisa makambo so marché te soki musale sili ba ministre ba tambola apelo kola ba citoyen to kobosa na mitu kana bino te to ebike bosa na ba suite iko dégager nzela mena ndinga ba panique bosa la tapage na ba bar na ba boîte kaka bino ba excès des ailes to senga mukanana na papa Mboso Joe Biden to senga pe na papa Bachi Lukwe boba mekotela biso likambango parce que ezana ordonnance moko te ou bien loi moko te na constitution pesa bino privilège wana to ebite to rotuna yango likambo na bolembisi biso na Kinshasa panique à tout le temps mwana ministre azo marquer classe panique moi c'est un ministre akende wenze panique wa ba classe non ba silence wana ezole apona nini noko ya ministre a outi aéroport ba kozwaye il faut ba panique wana elela na ville eza soni to mona na ba Maroc et roi azole kana embouteillage à respecter mobeko mais toki ko comprendre parce que Congo eza na ba dossier bela traité institution eza ya kolala et fonction publique ba tumbaka mikanda tango fidèle bosa na posa quand même ya ko réformer mboka mais ane bozo sala na te tozo condamner comportement wana bolekisi ba tapage dernièrement landaki Sylviano Kasongo landaka même sécurité moko rapproché ya mokonzi moko songo la présentaka excès ba ke ko zwa makala na dépôt moko makala il faut ba sala biloko wana non désormais biloko wana to hôtel melabino to lingi Kongo ekende liboso moko moko te bo mona leki ya président Félix moko azole kana ba ba tapage ndenge wa tolembi tozo senga ba konzamboka bo respecter mobeko tozo senga mama bazai boso fungula bureau ofungula cabinet na yo environnement ya Kinshasa za bo soto mama bazai ba to ganga ka gouvernement ba wario yango tozo kende nango so combien de mois eloko moko malongo ezate tozo mona ka bozo lancer ba programme ezali bumute programme eza ekosi sanzala te bolobela bato ba action salama ngana zo kamwa ba congolais bo sunga ngai to fungola miso eza likambo ya chef de l'état tengo na bi faci 2025 bo comprendre bozo lela partout ba ministère ezo rendre biso service mabe nazolo ba bien nazo marché mote nazolo ba ke ba ministère ebele zo sa musala te ndambo pezo sala ndambo zo sa musala te tozo ya pona betela bino maboko te un jour na ba élection boko mona conséquence bozo ba sanction ya ko sakana te biso to kitana ba terrain boko mona sanction na bino to misa ba vérité mususu o to bomba na mitubo boko mona ngo biso to ba pandisango to bomba pona ni mboke tambola so to so dénoncer makambo mabe na sengi ba konzamboka conscience la bino za rédiquer ba rédiquer bato na makala kuna bato na ngali kamba matata ponyo bande ko ba congolais ba benga kinga partout na États-Unis partout bisi ba benga na Asie bolobi ba limbisi matata ponyo belamba wa détourner nga na obi ba limbisi ete balobi ba sénateur ou ba sondeur d'argent sika ba ba solo mbongo eza nazo bisa bino ke matata ponyo ako finir ko se présenter na justice congolaise parce que ye moko alobaka ko se faire face dans justice maloba ne ko condamner un jour loba ke mabelo za Simon Kimbangu te mais ce qui eza ya Simon Kimbangu eza ya Kipanvita eza ya Noirite na lobi na bino bokanga ya edi na bala boko monango ce qui eza papa na biso Dominique Konde matata ponya ofini na prison makala naza contre ete me ko punza mbongo ya mboka oyo basaka na mboko mingi bolobi na ngape likambo ya Willy Bakonga basambisa ye publiquement ke botala ngo devant public ba ko sambisa ye kala te botuna na bobi babombi Willy Bakonga pona ba élection ba utiliser désormais en Équateur ezaka ba Willy Bakonga te bomoni ba école en Équateur na Lusengo botane bana ba otanga na ligne ya bango moko atswapa na basangusu non parlons même pas na basangusu ba école za ya kokufa soki basango catholique te ya 1000 na CISM donc eza soni bande ko batuna nga likambo ya ba fictif ba école ko catholique ya tiande ko sole na sina lobela ngwawa nande ko kulutu na mbongo na lobela ngo lelo te na sina lobela ngo bazala ki di nombre na Willy Bakonga et à un moment donné ba kozala ba renseignant
na yebisa bino soki esengi ba interpeller bango ba ba renseigner to basana ba école ngona bino to koyeba nazo senga na ba congolais to respecter chef de l'état nazo senga na ba congolais un jour boko pesa nga raison lelo tozui président oyo azako sala effort na sepa na président Félix azolanda leson dit na biyoka yoka balobaki ezalaki tuba mais soki biso moto pesi mona mboka valeur te bande konanga ba congolais to kanisa maloba papa Simo Kimbangu naza na document wana wa na kolakisa bino na émission prochaine na soki to respecter président Félix tete ozabila kelimabe seul président bomoni ke bino moko aleli na maya miso tango mwana wana yeli flash ya makambo ezoleka na est na kanisi bomoni ba huissier de justice ba semboli mobeko ezalaka la police aye azwinda kwa bato adekepe yo mobola ba bengani huissier semboli pour état de droit bolanda ba huissier de justice obungisa lupango na okende na huissier de justice boluka ba adresse na bango bokozongi ba droit na bino na lobi mukanda eza ya bourgmestre ya commune ya Kinshasa mwena publier yango boezate parce que za autorité ya mboka mende na okaki kiazo tamba na kombo chef de l'état il faut na lukato kutana na ye alobi Eric ya alobi ki aza mwana Kimbuta mwana famille ya Kimbuta Eric abanda musala kala banda ba suspendre bourgmestre na mususu mais ki alobi aza mwende kwa chef de l'état za kasaete aza nde kwa Kimbuta na boyo na pesa mukanda mbala moko eza mukanda moko suspendre ndeko moko mais illégalement pona kotia bato na bango ki aloba za makase pas président Félix non président Félix akota biloko salite ndenge wana te na sengi ke mukanda oyo ava na tanga yango pe na tika ba copie de jugement partout na osolana bourgmestre na koluko audience na ye parce que na solaki na OD na ye OD alobi eza malamu te il faut na kutana na ye OD oya bango ordonnance na bango ya commune ya Kinshasa na sepeli ke ba congolais bolobaki toloba na lobi ba essentiel boture ba essentiel na lobi Congo ko marché na lito papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba fumu patikela biso Igo ya solo atikela biso lite ya ba vrai combattant za lokwa boketsu 0 teke azana poto bakendo sambise wa bela galiboma bino mo bomoni ba conséquences ngana lobi na Congo biso toza ba vrai combattant bande ko na DPS na ebisaki bino na ebisa bino na ba transport partout côté ya Changu ya Mbudi boloba na lobela likambo yo bato basombi mituka na bango nzela wana ya Mbudi komata cimetière ya Mbudi bato basombi mituka 40-50 000 bala sango na banzela na moi na nzela na butu na nzela tokosenga gouverneur alongola dégager biso nete zaka kibundawa coup de quoi ko laver ba camion na nyoso côté wana nyoso akamunganga salita ko sakana te mituka ba krakas wana bakena na société ya mabende sala ba barre de fer tokosenga commission na totambo na caméra mituka ne luka bisika bakolo nango bazali bakotsango na bandako na bango balabala eza depuis mituka minene te ba bende wana na butu kaka wana matanzela ya CPA matanzela ya Mbudi kota cimetière boloba na rappeli kambo ya cimetière ya Kinsuka nde baoteka bon ngana lingi biso pe tokataka mabele na nkoso ya masase ko beta pour respect ba weza lisute na ko luko yanga bande ko tokata mabele wana lokola bazoteka na nkona bakutimie na bande ko ba bureau ya cimetière wana na ko luka biso pe tokata mabele comme ça likambo na yebana parce que tolobaki basala ngo wenze balingi te na pesi bino nyonso bandeko na nga bisika bozwa ba congolais bo s'abonner kaka bolemba te toujours na likanisi honorable Jimou Kendi toza na bino libala tolobi toke na bino ti na lobi faci 2025 prophétie za 2025 na ko banda ko décortiquer prophétie na ndenge banda pesa na Bible constitution bana Israël za Bible bongo ya Congo za constitution o toza na ngo ya Congo na banda ko décortiquer prophétie ya faci 2025 na pesi mote na nga na papa na nga Jean-Pierre Bongwangele kaka oyo alandaka nga papa na ngai papa avandisa bana Mbudi papa na nga Soumani ba commandant ba commandant na nga Pitu ba commandant na nga nyoso Gelo Kashama esiko za na pesi mbote ba commandant na nga nyoso Kabila tolobi boza ko soutenir Faci Beton mama na nga Sylvie Bongwangele toza l'ensemble tosunga Faci Beton Kongo kende liboso soki bolandaki nga ezaki ka na kame na coordination ya Jimmy Mukendi na régie toujours papa na biso Timothée Kaembe na caméra ya Rvenzaka toza na bino na zongi na za makasi en forme tokolemba bino te na Kambe News biso na bino libala ti mukolo yeso akoya ciao.